oyo eza wenza nzeta manga toza na wenza nzeta manga awa donc c'est wenza mutu nde mutu asalisa ngo mutu asalisi te wenze nde eza awa sikoyo eza kwado mais topesa yango wenza nzeta manga weekend ya kinkole bomekana kotelesa biso weekend ya kinkole seke kinkole weekend ezalaka be kitoko oyo bien ndenge nini weekend ezalaka kitoko mebeba ya solo wana weekend ezalaka kitoko ebeba oui ebeba ebeba ndenge nini mekana koyebisa biso bakilia babanda okota ebele bakota esu te kotekezaka esu te tokomaka bongo oteka journée omonaka 10 000 ozongi ndako yango omoni ke weekend ebeba 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 ndenge nini mekana kobeta bichamwa ou bien ndenge nini kala tobanda oteka biembe toteka sute tokomaka boye kwango omona lelo 3e jour toyebi na bacommune mosusu kwango basomba yango 2000 mpe so toteka bango na moyen na 1000 francs tobeta ba 3 jours ba 4 jours ka moyen eza te nakakuna na kati ya commune mais yo préféré kotia maboki awa nga tiaka nga koto mpo kuna commune na place ya kotia te yango natiaka nga koto kuna na commune mpe mingi bakomosalaka bambisi ya bachambre froide biso asala mbisi ya fresh tosomba na maluku tosombi yango na maluku totia yango na mai tozobatela yango tozosala ndambu mpo toliesa bato biloko ya fresh bango bakomoliesa bato biloko ya bacarton kwanga kitoko boye papa bakilia bazaka su te 3 jours kwanga bateke ekenda sango papa mutu asomba aza esu te mbongo na kongo yango bakunda o ekenda wapi bato bayakoya weekend bayaka lisu te lelo dimanche kinkole mutakala bo kinkole toboyi kokende kuna na commune bomona ete kinkole ezali mpenza monene mingi bomonaki be na commune ndenge okende ndenge lekaki boye liboke mama yeti wana liboke ya mama yeti liboke na defo yeyo mama Ariete atika liboke na defo yeyo bosepe na liboke yango ito makasi ozotia bikoma ezalaka bien kitoko makasi nakwanga pembe ya bateke donc nakwanga nani ya bateke saka yo poza muteke mbona nze ninto meka bandeko mosusu bazali tolia liboke awa te tolia te eza bongo te eza bien kitoko ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elengis like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oduwa give an exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika esansel tokomi mingi ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temo emisala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika matono mingi bana membre balandi ya biso podcast télévision tozana bino ensemble toko talisa bino masolo etali mpe culture ya mboka na biso masolo etali mabina ya mboka na biso wana ete na banzi ete tozali awa mpona ete kopesa ete mbela na nga kobeta mwa mbela na babone nyonso tu ya biso podcast télévision bali kolanda chafu nzamazama oyo bobengaka napesi bino be merci mingi moko ya lisunga tozali be awa na Kinkole tozali Kinkole babi weekend a Kinkole weekend a Kinkole bomoni tozali côté penepene na sia point penepene na sia point mo real sunga bandeko bamona balancer bandeko bamona baomona bisika tozali na sia point bandeko weekend a Kinkole
tokomona ete bato ete bakovanda kinkole tokoswana bango lolenge nini babikaka na ntango ya weekend awa na kinkole lolenge ni mpe basalaka mwa bakwanga na bango ndenge etekamaka lolenge ni mpe basalaka mwa biloko na bango liboke ndenge etekamaka tozali be kuna te bisika tozalaki wana kote ya commune tozali kote na c'est à pont, hein, côté à pont à Kinkole. Totali wana bandeko ya biso podcast télévision. Wana pesi un grand merci na boss Roni Malundama, Joki Malundama, na pesi un grand merci na Balandinyon surtout ya biso podcast télévision ba obazolanda biso tozana bino longo tozana bino ensemble tozo tambola awa boye tozali tokosola awa na batu oyo ete bazali awa na Kinkole. Balobi weekend na Kinkole tokosolola na bana maki weekend na Kinkole. Yaya mbote hein, ça va? Bonne santé. Santé ça bien. Santé bien. Otiamwe mais quand on koloba weekend na Kinkole sali obendenge nini otekaka mingi na Kinkole maki oteka maki nateka ba combien maki combien moko mi fami bale 1500 bon c'est que bata weekend balio maki te balika baliboke balika liboke bale liboke maka c'est que maki etuli te metika nde mukia na sombelo moko mais quand on conseille ngano maki moko balandi ya biso podcast télévision weekend à Kinkole Montréal bandeko ba mona tozali weekend à Kinkole maki moko combien 1000 francs maki moko 1000 francs weekend à Kinkole wana bomonete ndeko aza ko sala be maki weekend na Kinkole bomonete chafinza manzamba na likozwa mwa maki na ngai nalia sala nga mwa bien nalingaka mingi maki kotiango mwa pilipili la poussière muke otiepe pilipili ya mai pe mwa ndambo nazali kolia be maki na ngai weekend na Kinkole babi weekend na ngai e bandi na maki bato baloba nzamba toki azoya ko tourner alia kamingi bon nalia kamingi wana bomoni ete wana ezali toza ko sala maki ndeko aza ko sala maki balobi ete weekend na Kinkole lolenge ndenge elekaka bandeko balandi ya biso podcast télévision na bosanité na pese un grand merci na boss Roni Malundama, Joking Malundama, Yannick Malundama bali wana kolanda biso chapipili ya poussière muke chapipili ya mai muke balobi bongo te balobi weekend na Kinkole bana membre boko na biso weekend na Kinkole weekend nge bandi malamo na likoli ya be maki wana ete na bosanité balandi nyonso tout chapipili na nga pipili bele yango nacha OK wana bomoni ete bandeko balandi ya biso podcast télévision na sombi mwa maki na ngai ya 1000 francs mbongo na ngai ya 1000 francs chango te na zolia te bendango boima 1000 francs ekokite merci mais quand on koloba yo vandi wapi na vandi na terrain Ista mais quand on kopesa no explication ndenge banda koteka pe maki yango moi lisola maki yango ndenge banda papa za vie mama za vie tala matata les autres ya robeta moi lisolo vie na yo na Kinkole atoye weekend to profiter bandeko balandi ba diaspora ba mona yo pona nga pe na li ape moi maki no pe no kango so eza kitoko banda robeta lisolo kaba lisolo maki na bandi oteka po esungangana tala matata na bandi oteka maki po esungangana zo mwa minevole ya kufuta na classe yango na nde biso na teki na maki pe sunginga na futi pe même manité deuxième manité pe yango yo maki ezo sunganga kaka yango na nde na kotika kopa maki ata so muto ayebisinga nde na kotika ngo te po eza kopi na ngesungaka nga mingi yango nde na yebisa bakopera nyonso bazaka motema makasi pe baza na force ya koluka mbongo balukaka ngo bongo te mbongo il faut luka ngo avec décision papa za vie maman za vie bazali yoka opona wa kopi yoka maki nasali bon mpona sunga bango merci beaucoup bandeko weekend na Kinkole wana te momoni bandeko pe tokosona bango bazali ebele bakolekana oyo tali weekend na Kinkole opeseng mpe nalia na kolia nasola mpe na mama weekend na Kinkole mpe kolinga mama mbote boni otiamwe mama weekend na Kinkole toya mpona yo boni oza bien bien mama yaka no tema no tebeta no lisolo abeli paka na buto ekosila mapo natekaka pokwa donc c'est na weekend ça va weekend boliaka bien tolia kitoko donc c'est weekend na Kinkole za kitoko le dimanche to weekend na Kinkole za kitoko maboke bakwanga olia kitoko donc bonenga na kiti weekend na Kinkole donc vraiment na olia kitoko olia kitoko donc bali na ba diaspora ba kolanda biso tano mwa matalatala do bano bakona ba
tilobezaka neti lo dimanche ka boye boliande kitoko. On dit bien. D'accord. Week-end à Kinkole bandeko toko tambola na bino week-end à Kinkole Montréal la kisa kuna tomoni kuna wenze ya kitoko ezali wana wenze bako biango wenze ya sianzete toko sola pena ba mama wenze sianzete week-end na Kinkole wana na mekape mwa ko katsa bandeko total pe mwa mutuka ngondenge za koleka week-end na Kinkole wana bomoni ete na katsi Kinkole week-end na Kinkole ezoleka mbote tata tata matondo ngeta tata boni akima na ngolu ya fumu kimbango mekano ko tese biso week-end na Kinkole ezoleka bendenge ni te week-end na Kinkole za lango kimia etaka ba indo nyoso le kapela na kimia kolo mokili fumu kimbango matondo mingi yopo leipe liboke na Kinkole na lepe ndala tondi na sepeli. D'accord. Na bomoni ete week-end na Kinkole toza ko tambola toza ko kende week-end na Kinkole week-end na Kinkole na sotawa pona osona ba mama masolo etali week-end na biso ya Kinkole ko beta mwa masolo ko kende mbote mama na ngaya mbote mama boni mama boni sate boboto Rena ya mabiloko. D'accord. Merci beaucoup mama to solo la week-end na Kinkole mbote mama na nga boni mama bien na pesa mwa mbote matono mama nga mekano ko ebisa biso oyo na Kinkole week-end na Kinkole to kiti ya biso podcast télévision oyo ezali wenze ya wapi oyo eza wenza nzeta manga toza na wenza nzeta manga awa donc c'est wenza mutu nde mutu asalisa mutu asalisi te wenze nde eza awa sikoyo eza kwado mais topesa yango wenza nzeta manga wenza nzeta manga mpe esalama bane ebe ekala bane ya kala esalama banda ya kala sikoyo mama nango koloba nini toye awa ya biso podcast télévision week-end na Kinkole week-end na Kinkole bomonaka journée yango ezalaka mwa souple journée yango ezalaka kilo bien ndenge nini na week-end journée yango ezalaka nango bien mais ekoma sikoyo mabe bitula ekota mais week-end eza nango kitoko week-end bato bayaka na bango oyo baza na mbongo na bango baliaka bien sikoyo biso bato oteka nde biloko etambola su te donc mabe merci mama week-end na Kinkole toza kotambola mama pe ndunda oyo bosiko bandunda oyo boche combien bandunda ngai natie 500 000 francs ndunda natie 1000 francs 1000 francs bilolo natie 2000 na 1000 francs d'accord week-end na Kinkole wana bomoni ete mama tozali na nzete ya si amanga tozotambola na bandeko tokoswana bango week-end na Kinkole lolenge tendenge ezali week-end na Kinkole makamutu eza koleka penza kitoko week-end na Kinkole wa mwa lisolo mbote mama na ngai mbote ya boni yo pe oteraka awa kaka na sanzeta natekaka donc c'est kwanga moko chebo combien 1000 francs kwanga moko 1000 francs donc mais kwanga munana boye kaka moko ya 500 te tokataka 1000 francs donc oza wenze ya sanzete ya manga wenze ya sanzete manga mama mwa liloba boni kuna Tonaza bien. donc kezaka wenze beka ya kwanga Toteka na maboke na dendo. Maboke na dendo kaka yo peka mtu peka ozoteka dendo Te na oteka dendo tinga kwanga. tukwepo muta dendo kiapi achamwa ke Te abimi. Bosko okoloba nini awa week-end na Kinkole bomekana ko tesa biso week-end na Kinkole seke Kinkole week-end za kabeki toko bien ndengeni Weekend za kitoko mebeba. Ya solo wana week-end za kitoko beba oui ebeba ndengeni mekana ko ebisa biso bakilia babanda okota ebele bakota sute kotekezaka sute tokomaka bongo oteka journée omonaka 10 000 ozongi ndako yango moni ke week-end ebeba merci beaucoup awa ndeko pe tomoni awa mwa lisolo kosola na ndeko boni ndeko na ngai mbote papa c'est que week-end na Kinkole ebeba ebeba ndengeni mekana ko beta bichamwa ou bien ndengeni kala tobanda oteka biembe toteka sute tokomaka boye kwango mona le 3e jour toyebi na bacommune mosusu kwango basomba yango 2000 mpe biso toteka bango na moyen na 1000 francs tobeta ba 3 jours ba 4 jours ka moyen eza te merci week-end na Kinkole wana tozosola bandeko bomoni bandeko balandi ya biso podcast télévision week-end na Kinkole ndenge masondenge za mbote mama na ngai mbote papa toye awa week-end na Kinkole lobi nini week-end na Kinkole ezoleka bendenge nini week-end na Kinkole ezalaki bien kufa sikoyo biso na kwanga ngo tooteka 2 jours 3 jours esombama te mbongo eza te bakilia baza te mbongo yango ekendaka wapi to yango tokoma komona pasi boye mbongo na circulation eza te tokoma kotula 3 jours 4 jours oteka te
sikoyo mbongo yango totuna na mboka na biso mbongo eza te sikoyo tokosuka wapi na mbongo yango eza. Merci beaucoup. Merci bandeko wana boki ndenge mama ndenge alobi weekend na kinkole mama akoye koloba pe mwa ndambo weekend na kinkole ndenge eza koleka mama na ngai mwa liloba ndeza mesa mama yaka mama bomone te weekend na kinkole ndenge ezokendela wa tozali wana mesa ya maboke mbote mama na ngai. Mbote papa. Toya wa weekend na kinkole mekano koyebisa biso mekano kotalisa biso weekend na kinkole ndenge ezoleka mais mingi tomona penza maboke ezalaka kuna na kati ya commune mais yo préféré ko tia maboke nga tiaka na koto po kuna commune na place ya kotia tiaka na tiaka na koto kuna commune pe mingi bakomosala ka bambisa ba chambre froide biso sa mbisa fresh to soma na maluku to eko to sombi yango na maluku to tia yango na mai to zo batela yango to zo sa ndamu po to lesa bato biloko ya fresh bango bakomo lesa bato biloko ba carton so lesa bango biloko ya carton te yango na bango bateka kuna biso pe teka koto na ndenge na biso. Donc ko mbisi na yo tiebe combien mbisi na nga mongusu eza na 8000 ngolo eza na 7000 nzombe eza na 9000 bon bakakolaka te bonga na za na 5000 na 5000 ngina soma na lia weekend na za na mbongo te maboke cher mbisi ya mai ezalaka na mbisi ya congélateur eza ndenge moko te ya mai ezalaka cher ya ebale bon c'est que otiango be 8000 loko ni basolaka te mwasi na libala bali kosola mwasi na libala mais pe loko pe pone kota pe na libumu tokosola pe bongo loko ka liboke okakola liboke bakakolaka te liboke bakakola te liboke bakakola piko cheka be wana ka pika nga na cheka ande na tina tike na nga libela ka wana mpala moko donc le billet ya 8000 eza ya combien 8000 9000 7000 donc wana vraiment soki eza vraiment ya kitoko eza maboke ya kitoko eza maboke ya mbisa ya bakarton te eza mbisa fresh oyo ezotambola na mai. Merci beaucoup bandeko balandi ya biso podcast télévision na libe kolia liboke na weekend balobi weekend koleka te nini te boye te na kolia liboke na kwanga obi combien olobi 1000 fois kwanga 1000 fois bakilia bakenda toteka sute twana posa bakilia na biso tu bazonga bakilia wana moni mama olobi kwanga sali nini hapo kwanga kitoko boye papa bakilia bazaka sute 3 jours kwanga bateke kenda sango papa mutu asomba aza sute mbongo na kongo yango bakunda ekenda wapi bato bayaka oya weekend bayaka lisu te lelo dimanche kinkole mutakala bo weekend ebeba wenza nzeta manga kwanga kitoko bateke boye vraiment kendo tula bakile baza te mbongo eza sute mbongo yango ekenda wapi ya libongo mama oyo bakile baza te obi kwanga mpe ofungoli ni tomeka tozwa kozwa te papa ezosanga mpasi na mposa koloba eza te mbongo yango ekenda wapi vraiment baosalela biso mosala te vraiment mbongo ekangami baofuta bato te mbongo ezomonana te sikoyo bato baosombela biso mpe ndenge nini bafungola babanki mpo biso mpe kote oyo tozwa pema tozotangisa bana mbongo eza te tokosuka wapi. Weekend na kinkole bandeko bokolanda biso ya biso podcast télévision weekend na kinkole bomoni ete moto to azali kololeki boni yakana telema wana ndenge nini kuna yo boni weekend l'équipe bien oteki ba jeu combien J'ai 500 000 francs. 500 000 francs. C'est que chamwe. Mais quand on koloba non weekend na kinkole za ko salo belo lenge boni. C'est ko tano matalatala. Salo belo lenge boni. Et ça m'a non à l'aise. Donc c'est que za kitoko ozochamo ozoteka be malamu. Oui tika mama kasi za ka mai. Mai kaka. Pona nini? Pona bato alieli boke ba melimo mai. Bongo. Weekend na kinkole balobi nyonso to eza kitoko weekend na kinkole makamutu ezali penza malamu mingi weekend na kinkole tomoni ete bandeko bazota mama boni yo pe osepeli pe weekend telema na wana boni yo. Papa. Mboranze. Nana problème. Mboranze. Olobi nini? Oza muteke? Na muteke. Bon weekend na kinkole salobelo lenge boni osepeli na weekend. Na sepeli to sepela kaka ebongo tokoboya mboka na biso. Olamili na kuna na ndako. Kuna na ndako. Na uti plaza na lambelo kote kokota na ndako ka siko ne na okende. Ozolamba nini ya kolia? Na olamba ka fufu, na olamba fumbwa na tikaki yango na ndako. Kitoko tano ni matalatala okoloba nini na ba diaspora to bakola na biso weekend na kinkole bobi weekend kitoko makamutu kitoko olobini. Weekend ya kinkole za kitoko bantabe ezali maboke ezali bato bakolia mposa nyonso to olingi. Okay. Weekend na kinkole kitoko yaya yo pe weekend kitoko zoteka pona.
Mwana muke, ozoteka pona. Pona za mbongo. Pona za mbongo. Combien ozo? Ya la bénéfice. Ozo bénéfice. Ya combien? Ya 10 000. Bénéfice à 10 000. Osana mbongo nani? Ya pia mama. Opia mama? D'accord. Maman mutachindo teka? Weekend à Kinkole, bon monete weekend à Kinkole, le lingue de chafinza mazamba, lingue de nenga lobaki weekend à Kinkole. Peine à monipe, moi c'est qui toque moi c'est qui toque na kwanga. Maman, madame, boni. Au chamou moi c'est qui toque pembe au chamou. Tena chamou te mikolo oteke ate. Oteke bien en tout cas. Nengeni, mais quand on pense dans le solo. La bitula ya makasi kwanga esa 2 jours, 3 jours ete kamate. Donc yo mutundo sala kwanga. Ngai te ngai ya oteka, mama biso mtakenda sala. Bon siko ezo geniote, moi c'est qui toque oteka kwanga batu baloba ben musolo ko vrai chéri mais oteka kwanga. Te jenenga ta mukiete na lukambongo ti. Bosa te kwanga te na oteka ni kasi. Donc yo senga mobali mbongo te. Te. Apesa na volonté na. Donc yo senga mobali mbongo te. Ngai be oluka, eso apesa na volonté na. Oza mobali. Non nazana Bobota. Te. Pona nini bozela ni? Nazela non, nazela eriko. Nini ko ka 12 heures. Na uta ngulu ete fana balat. O bala nini, il faut pas meka déjà sauter ma beauté kanga. Te kanga manaote. Merci bandeko. Weekend chef nanga moko azalawa les grands chefs. Weekend na chef. Weekend na chef nanga imoko malamu mingi na Kinkole na moni chef nanga moko weekend kitoko. Chef. Okangi ngai. Matondo. Asepe ko mona yo. Na mona kata service. La rola moi mwana le kaoza te na peso mbote po. Dala kaka na ko le konnengeni. Chef nanga ya toli atamwa liboke. Tofa na toli liboke. En plein pardon. Merci. Côté la outi. Na côté la outi. Ya solo na lié. Eza ndako na ngai, eza mabele na ngai na koboya kolia te. Mais komona yo, na ko le kate surtout na mono na ndako ya Bukoko. Na moni kwanga, na moni nyonso yo maboke, na moni bokoko. Moi pena le kango eza te. Yango na ngana mona na to mona na elongi to pesa na mboti. Merci beaucoup chef. Toye weekend à Kinkole, to kolia bebe nkoko, weekend nkole za kitoko. Bandeko ba tuna biso chef nani? En tout cas, ngai komona ngai moko ya Conseil national des droits coutumiers, CNDCC, Nazali, président du Conseil national des droits coutumiers congolais. Vraiment, tout ça pour gérer le Conseil national. Tout ça na Mupalanga, tout ça na Kande, tout ça na Kazaka, tout ça na Nyanga, tout ça na au Conseil, tout ça na Iseta, tout ça dans biso tout ça li elongo liboke ya bakoko. Donc bokoko ezali kombote, bokoko ezali ensemble. Ndeto moni kwanga awa nani kolo kwanga. Azate nde bokoko. Oye za bebwani bokoko za ensemble te. Wapi kwanga, wapi kolo kwanga azate. Kolo kwanga donc bokoko eza ensemble. Na pesi matondo na mokili mobimba. Na ba o nyonso bamoni miso yo. Vraiment totomboli bokoko na biso bokoko sa nini etombwama. Merci chef nazo kuna again ngezanga ta again na ngai. Merci na bakoko nyonso na pesi merci na bato nyonso oya mboka oya mokili o bakelama na mokili oyo na pesi bango mbote. Merci chef nazo bena ndako. Merci beaucoup weekend à Kinkole na kuta bena chef na ngai weekend à Kinkole makambo ze bele weekend à Kinkole mama na ngai obombeli biso ni na ye ba diaspora bana poto nyonso tu boko nda biso ba mama poto bato apoto makambo ze bele ba diaspora nyonso tu bomote chef Yinza Manzamba toza na bino bomoni makambo za be kitoko weekend na Kinkole tozo lia olingi polo ba weekend na Kinkole te zela moi liloba to partager na yo ko kenete yaka no moi liloba weekend na Kinkole ça va cool mabe ça yango mystique donc toza na vraiment boya ya ebele banini jo mbela zana bani donc surtout toza na weekend ya Kinkole bani donc nyonso mamutu ki na carré. D'accord. Weekend à Kinkole balobi Kinkole bouclage na ko tite te ekokota te po biso en façon de vivre ka yango po ye eza passe. C'est to yebani déjà. D'accord. Et ça la place te ekokota. D'accord. Ouais. Merci. Weekend à Kinkole awa maman nanga zebisa biso ta obeta moi c'était na ba diaspora nyonso to boko na biso monde entier. Soki bomoni na pont à Kinkole bokiti maboki ya kitoko
bakwanga kitoko bolingi bolia bakwanga ya bien ezali amora zomwa wenza bakwanga o eza bena simala ngai o ete bandeko bali komona bakwanga be malamu ezali awa so bokiti botuni kaka wenze ya se nzete bakwanga kitoko ya eza wana wenze ya are kwado wenza mavero ezali wana wenza se banzete balobi ete nyonso tu eza be kitoko nyonso eza malamu bakwanga kitoko makamutu kitoko nyonso nyonso eza kitoko mama na ngai mekano kolobo bombeli biso beni abomeli bino ka liboki ya ngolo tozolia liboki ya ngolo diaspora bomoni mekatolia ngo bena mesa nalia pena bandeko na ngai mwa liboki kitoko kitoko eza bongo eza bongo papa liboki ya ngolo mai ya mbisi ya mai penza eza ba mbisi ya mango ya kartote liboki ya mai mbisi ya mai penza mbisi ya mai penza mbisi ya penza na mai penza na mai na uti kosoma na maluku ezo tambola na bassin wana boyo kati yango miketo cheshe funga nzama na mukyambo na kati ka ndambu bongo tiango na liboke bongo sikoyo eza na kati ya nini ya mai zo tambola na shenda ka mai na pokwa nyoso na shenda ka mai. Merci beaucoup. Ah bandeko tozali awa kolia mwa nini bomoni bandeko ne bakokima mama koteka kwanga Montréal zo ndenge baza kosoma mwa kwanga na bango bomoni te weekend na kinkole balobi kwanga nde awa nde ezopesa makwanga nde kitoko kwanga ne mwa makambo ezali belebele awa weekend na kinkole makamba bien zali weekend na kinkole makamba kitoko zali mama bongisela biso mwa mesa bandeko no to bandeko balandi ya biso podcast television tozoli awa liboke tozoli penza makambo ya kitoko kolo wenze be wapi yewana yewana kolo wenza zali wana Mère Boss ndeyo mbwana nze balobi ete weekend na kinkole makambo zali wana alobi nini leader meka sangonia malango bozina wenze te mwana ne apese koko azi koko aboti mwa mwasi mama wenze koko na boti mwa mwasi aboti mwa mwasi bolamu yenda bokwa milimo batebele na wenjoyo d'accord merci bandeko wana bomoni bandeko balandi ya biso podcast television toza kolia liboke na biso bomoni ndenge tozali awa ndenge makambo ezali awa na wenze ya sianzete bomoni te uke mama fungola liboke bomoni mama emo ndenge aza kobongisa mwa liboke bomoni ndenge aza kobongisa tozali atobi weekend na kinkole tozali weekend na kinkole toboyi kokende kuna na commune bomoni te kinkole ezali penza monene mingi bomona kibe na commune ndenge uke ndenge lekaki abo liboke mama yeti wana liboke mama yeti liboke na defo yeyo mama areta tika liboke na defo yeyo bosepe na liboke yango ito makasi ozotia bikoma ezaka bien kitoko makasi nakwanga pembe ya bateke donc nakwanga nani ya bateke taka yo poza muteke mbona nze Ninto. Bon ça va bandeko wana boy bon ça nakwanga kwanga ngwana kwanga botembo kona compte na bino d'accord ezali be bongo bandeko wana bomoni tozali ko laksa bino bomoni ndenge supu ndenge za okende ndenge makam ndenge za kosala eza kitoko bandeko na bokolanda biso toza kolia be liboke awa na bandeko ya kinkole bomoni ete ya biso po di television tozaka be social il faut kolia na batu il faut koseka na batu ambiance ezaka be kitoko mingi tozala na kinkole obe kinkole liboke oseko beti mwa likofi na yo obeti mwa bière na yo okolala kitoko basusi elungwe ezali bongo te wapi mbaya maboko na sukola maboko bandeko ya biso po di television bomoni ndenge toza kotambola wa tata pe aza opona liboke tata yo po sepe na liboke makasi miningezi yo akimi mininga omoni wana ndenge za kosepe tata pe osepe na liboke nasima liboke makasi parce que nasima ngamona sala maboke mais pas dans maboke sili ndango na pas maman kozwa maboke donc c'est que maman sa maboke bien asala maboke kitoko makasi na site pas sili ne toi ozwa pas na donc côté mususu te pas mususu te donc côté mususu lala te ba côté mususu basala bambisa chambre froide yango tokoma koboya donc awa nde ya bien d'accord tozali na bino awa mama yata chamwe bomoni ete bando balanda biso podcast television eza penza kitoko makambo pelengi makambo ndenge sengeli chete maboko yo pe tokolia na yo obonga kozanga te na penza OK weekend inkole tozolia liboke ndenge za normal ndenge za kitoko
mais namoni mai yango eza salite te mai baluka mai zwa mai moko bien non mai ezali ndenge eza normal ebongo yo boye ndini olobi nini weekend na kinkole bakisa mwa liloba eza esa ndenge baya toyaka na posa baya wenze ebonga makasi biloko abie eza koto baoyeba nde te kwanga mwashe mbisi mwashe tala ngolo wana omona wana biloko te eza mwashe na kinkole baya ezali bongo balobi weekend na kinkole tozali malamu bokelanga mwa mai awa ngola kolakisa papier wana te mai awa tokola mwa maboko ekoki awa bandeko balandi ya podcast télévision tozolia en famille weekend ezolekela biso en famille nalanga kolia moto olia te mama yo mpo olia te naolia omeka yeka boye tolia te naolia mama boya boye tolia awa weekend na kinkole tozolia liboke bolia tolia meka bandeko mosusu bazali tolia liboke awa bazobino na kamera te tolia te eza bongo te iboka marieta kitoko na kikosa mbisa fresh eza bien kitoko merci bandeko bandi ya biso podcast télévision bomoni liboka mama Ariat eza penza malamu mingi ya senge te bandeko bakoki kolika bakoki koyawa eza penza malamu eza bien namina bolia boloba te soko oleki nkole luka mama Arieti eza bien zwa liboko zwa mikro loba mama Ariat zwa mikro loba olobi nini tala matala ma mikro bango maboke na bango batiaka baonja biso totiaka maboke na biso baonja te toyambaka ndengo wana mai ya pamba tomati ya mbuma ya pamba esili totiaka baonja te eloko moko te bagu te ngola fresh ngola karto te merci bandeko wana boti liboke boki ndenge nini kitoko makasi papa esali bien bien makasi kitoko makasi donc vraiment vous esali bino bien ezangisinga na maloba d'accord merci bandeko banda biso podcast télévision weekend na kinkole weekend kitoko weekend be malamu toza na bino toza ensemble tokotambola weekend na kinkole na le liboke ya mama Ariat kitoko mbote ya tata bonne weekend zela bonne weekend l'équipe bien l'équipe bien l'équipe bien tema tata la omeli nini na meli na te chiribo na ye na ngana papa bonjour papa boni papa moi madame ndeni weekend kinkole kitoko makasi kitoko makasi omeli pe omeli ni tumeli chiribo omeli chiribo makate zongi na nzoto merci bandeko wana bomoni weekend na kinkole mboka kitoko kinkole mboka vraiment ya malamu mingi bomoni ete esengo senti ezali wa ndenge nali kotambola ndenge nali kokende makambo tu normal bon weekend malamu chofa weekend malamu Bote. Weekend malamu merci bandeko wana bomoni na yabiso podcast télévision Montréal meka kozwa milieu bisika tozali zwa penza tozalia wana kinkole weekend kitoko eza penza tango ndenge batu ndenge bali kosepela ndenge batu bali vraiment kitoko pe malamu mingi tozalia wana bino na yabiso podcast télévision tokolakisaka bino be parti oyo tu batu mususu bazali koyeba te parti oyo batu mususu bazali penza kotia yango kate me ya biso podcast télévision tozopesa bino chance ya komona pe esika yango ya koya kovisite ya kosomba biloko kitoko ezala penza malamu mingi napesi grand merci na babone nyonso tu bazali kolanda biso malaka na biso ezali kaka kocontinue na weekend na kinkole
kitoko weekend na kinkole malamu weekend na kinkole makambu ya kitoko weekend na kinkole makambu ya gugu malamu ndenge ezali kitoko pelengi tozawa nga bino chafu inza manzamba bomoni toza kobundana na mwa muke oyo tozali nango na mwa muke oyo tozali kosepelisa mwa batu kote to kiti sur le terrain tosepelisi mwa batu topesi mwa batu esengo ya biso podcast eza chaîne na yo ya yo ya ngai ya ye kuna do eza ya biso ata pe yo pozolanda ngai eza pe ya yo ya biso podcast wana ete na bosani te na pesi un grand merci na mère Laura Chou un grand merci na boss Roni Malundama azali kolanda biso weekend na kinkole masona biso continuer weekend kitoko na kinkole oh yakala boni bota bien weekend est bien weekend bien moi liloba ya weekend moi liloba tosola mwandam merci bandeko weekend na kinkole eza kitoko tosola na tata mitukeleka toza penza kitoko weekend ezokende malamu na kinkole balobi kinkole weekend kitoko chaque samedi kozwa mwa mupepe oki bato tu bazoyawa bazoloba note ke weekend ezokende penza kitoko mingi me mutuka pe fo telema te toza na weekend bango kaka bazaka kotalatala nini te weekend kitoko tata na ngai bon weekend bon weekend papa bon weekend vraiment weekend elekelo kitoko bon ezoleka po toza kaka na kotambola na tozongi bandako te mais kinkole weekend eleka kitoko sepeli na masanga omeli olie liboke lokwa ngane na lie liboke awa zala kaka na mbongo na yo kolia kitoko donc kinkole eza bien so za na mbongo no sans problème donc en tout cas vraiment yango mbongo kaka merci frère chéri bon weekend merci babi moi c'est kitoko yo oyo bwena ziwa pie ngana tikani na nga boni bien yango mekalo koloba basalo kitoko pona nini bon éviter réponse na pe c'est nzambe nda sali apone za weekend oza kitoko fo sepela o nzamba salo pa ba msu ba luka ngo bona kuma kitoko aboye na tirbo mupanzi kitoko malheureusement na melati bote tena bi kitoko aboye tata yo mona ote na mesa et décorer moi tirbo mupanzi tata en tout cas vraiment aza donc ate moya kolobea te bino batantela mine kitoko koloba nini na bandeko bakolanda biso weekend na kinkole eza be kitoko pardon pour la question eza groupe ni weekend na kinkole ezoleka be ndenge nini ndengo ye weekend ezokende malamu bon ezoleka bien eleki na bien sinon ba olekisa na TVT ezoleka bien eleki bien oleki na télévision na ya biso podcast télévision eza mabete bamoni mwasi kitoko eza kitoko ebongo tobomba kitoko na yo ok merci na sepeli ne na dipike longi pona kitoko na yo bamona ote na dipike longi na bi na ngate moga dipike longi tala ye pato boya alobi jamais ko dipike longi za kitoko ok merci beaucoup weekend na kinkole weekend ya libe kitoko mingi weekend ya li elengi mingi weekend ya li makambu ya kitoko makambu pe ya malamu mingi tozali na bino na weekend na kinkole makambu tu ezoleka penza malamu mingi bandeko bamone te kinkole tozali awa na bino longo tozali bino ensemble tozosepela wa weekend na kinkole mais kokende kuna pe il faut kokota pe mwa kuna kotalisa makambu toleka te tozosola na bino na kalisa prince awa prince na meko kalisa balobete weekend na kinkole makamba bien ezali awa na kinkole weekend na kinkole bomoni ete makamba kitoko ndenge ezali awa na kinkole weekend kitoko mbote mama na ngai mbote papa weekend ezoleka kitoko très bien na ngolo ya nzambe donc bato babi kinkole nde mboka weekend kinkole eza mboka losambo mboka weekend mboka bato nyonso tu donc yango boyino bière okotino na secret namela nde bière te sikoyo namelaka secret merci okolobani na badiaspora bakolanda biso kinkole mboka kitoko weekend ezoleka malamu kolobani mpona bango batika poto baya na kinkole eza mboka gu bon kinkole eza nango très bien biso mpe ya toza bien biso toza bien nde baza kuna se balingi mpe baya na bapo bayaka mpe déjà bayaka na bapo mpe so baye kotaba bamakambo na bango bayaka mpe weekend na kinkole bamona biso mpe ya toza mpenza très bien toza bien. D'accord maman. Merci maman kinkole mboka weekend. Mboka weekend mboka kitoko mboka elengi. Oloba nini kuna batu mso babi note nsele nde kuna nde donc kinkole pe dans nsele kende kuna mbenza nde za nde weekend na solo. Weekend eza partout, weekend eza kitoko côté na biso kitoko makasi.
D'accord, merci beaucoup. Bandeko bomoni toza na boutique ape kinkole eza mboka weekend ba oteka be bilamba ba oteka be makambo ebele kito yone mama yone la patronne. Ngayo mama Blandine Kaba molatisi. Ndeyo ngayo donc boutique ande na kinkole. Maison d'habillement Sharon. Chez maman Blandine Kaba molatisi loka Turquie. Loka bien papa. Tu appelles la qualité penza. D'accord. Kinkole mboka kitoko mboka weekend balobi ete bon weekend na bino nyonso tout beaucoup landa chef Winza Manzamba tozana bino na yabiso podcast télévision neto mbote ata mbote weekend ezole kamalam na sepeli makasi komona yo weekend kitoko meko tala mwa matalata kuna namoni elambo lati eza elamba na ngai ozali koloni nazali mukuba ngai pe na mopende biso na bino to abe batu moko na sepeli makasi komona elambo yo tonga bilamba ya bakanba wote oyo eza teni na ngai kitoko makasi na sepeli mutu mususu nakanga me okanga ete chef bakangaka ye nakokanga te parce que namoni ke olati elamba oyo ya ngai matono mingi na sepeli makasi. Merci beaucoup, merci bandeko tozana bino makambo ebele kinkole mboka weekend kinkole mboka kitoko tozana bino elongo yabiso télévision yabiso podcast télévision yabiso télévision yabiso podcast télévision oui tozana bino ensemble tozokende weekend mboka esengo kinkole mboka esengo mboka kitoko weekend na bino nyonso tu bandeko weekend pe tokosoma pe mwa bière na biso namela na weekend awa na lie liboke na lie pe mwa nini nakomela mwa bière na weekend to ande na okasa namela mwa bière. Merci bandeko wana te bomoni total sibino kinkole mboka weekend to solina ba mama mwa moke total sibino ndenge nini maboke nene eza kokende ndenge ni bako sala ndenge bako sepela weekend bomoni te total sibino bisika moko ya li penza ya kobata mais bino pe botimba boye banote soki to na kinkole to kitela bisika o to pe ko veloko ya biso podcast télévision e ko pesa chance ya ko lakisa bisika oyo bato bako kipete bisiko bato bako chango kate me biso to lakisi bino bo découvrir boko ya pe bo lie liboke bo so mpe biloko na bino andako eleki malamu tozaki bongo be na kinkole weekend kitoko eleki na kinkole bo mo chef Winza Manzamba na lie pe moi liboke na ngai eleki kitoko makasi pe lengi mingi. Merci na bino bandeko tozana bino elongo tozana bino ensemble botika malamu bana mbamba kimia botana bino ngai bino chef Winza Manzamba partager mission commenter tozana bino elongo ensemble kimia botana bino bye bye. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesikoyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te touti mosika essentiel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te motema eza temoi misala emonani minga kolobeza te